Voici notre dimension, les Congolais, voici votre agence, avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Balandia Info 16 na ebike boza na esengo na mama oyo po bozui rendez-vous na biso pena to respecter yango lelo samedi. Rendez-vous na nani na bino bato bomesanga kolanda biso na émission oyo efungolaka biso mutu, émission oyo epesaka biso mayele pe bwania na nani na invité oyo bomesana. Invité ngo nani bomesana eza papa wa Sambulwa na ye toko yeba ko solola lisusu to solola ki semaine passée mais ebele pe bazalaki na makambo ebele ya kotuna lisusu to solola ki na bino to sala ki ba débat na bino na ba téléphone malgré que ba question na bino toujours au botindela ki nga eza na téléphone numéro ya WhatsApp eza esos fonctionner mais WhatsApp na ne bano sala te mais to récupérer ya modo mutuna moko te do mutu moko ta zala desi pour mutuna moko te to ko négliger ata lelo yoki mutuna note semaine ezoya okoyoka toujours mutuna pe ozui et anona yo na ke kopesa mbote epai ya papa wa Sambulwa. Mbote papa mbote mimi papa boni nzoto ngolo ensemble 50-50 donc 50-50 papa wa Sambulwa lelo to koleka ko solola déjà bandeko oyo balandaki biso semaine passée bayebi ke to kende na thème na biso o to kolobela le monde des esprits, le monde des esprits to leka le monde ténèbres, le monde des ténèbres, les ténèbres, voilà. Avant tout kutana na masolo na biso wana nayebi ke couple oyo ya papa Bombole est-ce que continue toujours kozala na respect to kolandela ndenge tolandaka bango onde balandaka biso plutôt. En tout cas matondo mingi mpona couple wana en tout cas na ndimi te bakotikala bakoya po baza baresponsable. Papa Piana aza docteur protocole. Moi c'est na epé lokola donc baza baresponsable donc bazali batu oyo baza ko se respecter et pona balanda bonzambe oyo babandi ko sambela lelo te bazali ko sambela na christianisme mais bazalaki na mokambi moko nigérien mais tango bayoyi koyoka nzila Congo na monoko ya tata wa Sambulwa baza batamayele papa ya kosakana te alors ba vérifier message balandeli message en tout cas basadere baza pe ba jeune fille ba jeune garçon te donc bazali penza nandimi te bo jeune garçon jeune fille ba kotaka na loyenge moko mais bango ba déjà ba responsable baza na bota tout ça donc ndenge na semaine etambula soki mate ekoti na YouTube na lisanga bolingo na lisanga na YouTube lisanga bolingo mate on est mate o ezaka émission batumi baye bakate donc soki na koti émission na lisanga bolingo bango kutu basokongo liboso ya YouTube pour na YouTube ekotaka sima pourtant on appelle ça kamateya alors na lisanga ya France directement partir à France ba kotisi yango na groupe WhatsApp lisanga bolingo donc à partir de groupe WhatsApp lisanga bolingo bango na kati ya groupe donc direct ba monya donc tie soko ta kutu na YouTube lisanga bolingo mateya bango se ba monaki donc to sala émission na pesi mateya donc bazalaka wana pona ko sala symbiose na makambo kati na mateya na émission babandi ko poser la question moi c'est mon bail donc ça couple wala to sala bango plus mettre sur 3 c'est mais tu désir tu le belala 3 couples oui te wana on peut tourner qui mais couple mususu pe couple malosa
bango pe lisusu bakomi kolanda lokolo ya papa mpiana na mama boko. Donc na couple mosusu papa Sunda na et maman Sunda na papa Mwamba Lokoko. Donc bango pe baza ba couple donc na sala ba lebele mais na otana nde ba couple oyo penza baza numéro 1. En tout cas papa Lokoko Mwamba na maman Sunda lisusu donc bango ata pas pesa moi neli papa tuna papa Sambulu ana pesa moi tarati na niveau wana donc que va responsable bah ça va bango nyonso na papa maloso ba responsable ba jeune garçon te ba jeune fille so no jera ga bango mo oya benga iza mutungisi non ça na mukolo neti ba papa piana bango bana Canada bango kuna to saka souvent tamusu de 1h na biso ti ba 4h ba 4h30 vous comprenez ba papa Mwamba Lokoko to sola ka tamusu na jour tamusu na soir et papa Malosa to neti squad skinga message que to sola na 23h voilà vous comprenez donc Europe to sola ka mo ba air moko malom mais Canada déjà na yebi yango na la raté et kuna tango bango ba ko ba 20h biso ba 1h ba vous comprenez que mo sala makate et après à part bango to kotala pe na kati ya lisanga bolingo en tout cas ezali na bana na nga molimo bazali ya kotelema makasi en tout cas baba zanga mo batelemi mo na balali bon en tout cas ceux qui basali siko bongo na ebisi bino ba dans lisanga bono fo bozwa fimbo molimo po boyoka mais na ndimite bozwa fimbo po baza kotelema neti papa Kanza en tout cas za kotelema donc ceux qui le loba nzembo mbalasima générique no kolonga na émission na ngato ko tcha nzembo na biso oyo ya kinto dia baso papa Kanza na yoka nzembo moko pe papa Kanza mtu atindira nzembo na nzembo ne za kitoko surtout les 4G papa Kanza c'est prendre ngai oyo anniversaire na ngai que soit papa tsela tout à ngai anniversaire ko na banda misala na nzambe les 4G donc tina kotaka chambre 01 titongo na bina ki na nzembo surprise papa Kanza salonka pona wana donc en tout cas nzembo na tango betaki eza na mo mukuse mais ngeza na kati kusa voilà bandeko nazo signaler bino balandi ya Info 16 donc awa tozala papa Ntsika autina Suisse na ye donc de retourner émission oyo azali elongo na biso topesi mbote papa wa Sambulu tokota nanu avant tokota na monde de ténèbres wana avant tokota kote kuna na ngaki na tuna pe bandeko ebele oyo tomekaki kosolola neti ndeko baona France tosolola kinaye alobi ndenge nini papa wa Sambulu bazo proposer ye to bato bazo senga ye moment nanu mboka ekomi na élection te moment nanu tokomi nanu to simba lisusu mitu maboko na mituti ndenge nini azoboya poste ya président ya Seni or ndenge ya zawana fo abundela bana Congo tina kati ya ba institution maintenant j'espère que question peut poser kingo na dimanche voilà. Oui affirmativement papa j'espère que ngai le ce qui n'a que na Seni to yoki papa Sambulu comme député et même pour promesse boya kotumba na bobo makai c'est que papa Sambulu comme na kindoki to a côté loge to na ko matérialiste vous comprenez politique oyo eza kotambusa mboka na biso ezali ya kobeba parce que politique d'état nango ezali art de menture likambo ya lokuta mais sikoyo ngai wa Sambulu nake na Seni poto kende na élection na kona oyo aleki na bimisa ye c'est que na komi kompe na trahir mboka Congo la sincérité aux abanango wana or yoza capable à résister na ba pression yo bato batiaka ba président Seni on a des partis politiques oyo ye na pression nango oyo pe na pression nango yoza capable à résister na ba pression pe ko la kisabato oyo a gagné l'élection eza nani na éviter ceux qui papa mao na ngai na pesi mbota passant ayebaka papa wa Sambulu malamu na éviter bien papa mao na ndaka ngate poso ka na ndaka ngai papa wa Sambulu azali apolitique. Vous comprenez papa? Papa wa Sambulu azali apolitique, naza politicien te. Nga nazali long ya Congo.
na bakoko nde balobaki malonga nkongo mundila nkongo mate ya nzambe pumba te yaka epa ya bakoko na biso yango oyo ngai naza kolanda oso comprendre ngai tozali na biloko misato ese na pesa explication na bemusio bele na kati na bonzambe na biso omoni mvulusi kimbango ayemba nzembo kalumoni kwenu ongako voilà tatu ya lusisila kalumweni kwenu ongako kokembela lukembela voilà tatu wana ezali mibeko bolingo misala wana makabetali spiritualité physique ezali pouvoir création na bonzambe vous comprenez mais oya liboso ezaka spiritualité ya mibale création ya misato pouvoir na ordre nango vous comprenez alors na kati na biloko misato oyo mutu moko te mutu akoki kozala nango parce que nous en tant que les humains nous sommes composés de deux natures opposés d'âme et du corps mais le corps humain cache notre réalité. La réalité c'est quoi? C'est l'âme. Alors âme ozakati na biso ezalaka accompagné l'esprit. Il y a deux esprits, esprit de Nzambi Pungu et l'esprit de Kadia Pemba, Lucifer. Vous comprenez? Ce qui a Lucifer et Koti Katinayo, et Kotambuso na komela, Kindumba, Mabe, Koboma Batu, Kokote la Batu, Koyiba, Wasasine, et Chichira. Oya Nzambe so et Kote Liyo, et Komemayo, na Bonzambe, na Bolingo, na Kopesa Batuli, pe Kote Yakabatu. Mais il y a Satana et Komemo na posa matériel, au Kodimo Bomamutu, pour na Yozo Mbogo. Vous comprenez? Na sens wana. Siko Nzambe, ye azali moko mais kati na ye azali na bilembo misatu ya moment to kwa Nzambe kati na zala bonzabe azana nguya ko créer pe azali le tout puissant. Vous comprenez? Siko yango wana Nzambe ko tika biloko wana kati nzoto mutu te parce que kwa Nzambe. Vous comprenez? On a dit que là liboso parmi les quatre êtres vivants hein donc autour de Nzambe Puntulendo, dans son trône, autour de lui, il y avait les quatre êtres vivants. Parmi les quatre, on a appelé ça pouvoir, Misa. C'est son moni Lucifer, Azaki parmi les quatre êtres vivants, les lots aillés à s'accamparer dans la planète. Vous comprenez? À se faire les tout-puissants aussi. Alors, Nabi Kelam ou Oyo Bisoto Kelami, oui, Torokoma les tout-puissants, les puissants, pardon, les tout-puissants, Torokoma puissants, mais pas les tout-puissants. Tel qu'aujourd'hui, Tshisekedi, Azal comme puissant. Parce que ceux qui ont le Bili Kambu, Batinos Fouatosa. Ils ont déjà un pouvoir, quoi ça n'a pouvoir. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Alors, création, tous les âge de métaux Pierre taillé, mais Bamindele, Bayaki, Kochamboulé, conscience Nabiso, Nde, Toyekokoma, Basoba. Donc, détourner conscience Nabiso, na christianisme, na islam, na sorcellerie, na ba secte et na conscience. Donc on est conscient. Vous comprenez la différence là? C'est quoi yo? Nzambe na biloko misato azango a partager ngo na mutu moko oya ni. Tel que biso na Congo na Afrique mobimba akitisaka molimo na ye ya bolingo. Amour ya to bengo Nzambe et pas ya koko na biso Nzambe. Mwana ya liboso ya Nimi Congo. Troisième génération, il y a Kokelama Bakoko na biso na Afrique. Nzalapanda Kitelekina, na Lukengo, et son fils Soumakela, et comme la deuxième génération, troisième génération, Nimi Congo. Donc, quatrième génération, Tsaku Panzu Nzinga. Tsaku Abandaki Bonzambe, Panzu création, Nzinga pouvoir. Vous comprenez? Mais, même de son en Mvulus Kimbangu, sauveur Yabiso africain. Mais quand il est bâti, il y a un Bonzambe. Pour Nzamba checker pouvoir, à checker mon livre au pays. Il y aura un Mvulus Kimbangu à Salibiki. Il y aura un Mvulus Kimbangu au roi. Moussa Nzambe. Si quand il y a un Mvulus Kimbangu, à Salaki étouffé pour l'État. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Pour Mvulus Kimbangu, Azalaki attaqué Moto Nzambe pouvoir Ezalaki na Belge pour bander ko coloniser biso.
nde bango betufaki ye mpona bonzambe na ye emanifeste te mpo biso tozala sauve te. Ozo comprendre? Donc siko ngai wasambulwa kimbangu oyo azali père spirituel ya wasambulwa azala kaka na pouvoir moko ya bonzambe. Mais comment c'est fait que papa wasambulwa comme na pouvoir politique? Mais tout le monde appelle papa boti moine. Papa peut-être azalaki maçon. Mais moi la komi architecte, a komi boye et ko empêcher que papa na yo ya molimo me yo yepe ko sali koleka o ya salaki. Non, au moins misala nous sommes les choses moko spirituelles. Na pesi na spiritualité nzamba za na misa tuye moko. Mais na moto alingi soka ko peso pouvoir, ko peso pouvoir. Soit ko peso de ya ko créer, ko peso pas ko créer. Soka ninga peso bonzamba peso ka bonzambe. Yango soko yoki mutu député wazuka comme président o kuna za musala nzambe az escroc soki moye zali mutu na ko kanga ye ko tena tona suite caustique. Neti ba pasteur nous sommes na basoko postuler ndenga mona ki bande ko mususu kati na mvulusi mbangu baza ko postuler bazali ba matérialiste. C'est ça tant mvulusi mbanga bimla ki wasambolwa na botami na famille pauvre ya basse classe ngai nde mutu na bandaki ko débrier pour na sunga libota mais ngai ya mvulusi mbanga lobi yo sa posala to te katetika nana lobi mais pourquoi po osala musala ngana salaki obotama posala ngo ola kisabato bik sabato maintenant na bibato belé ba ya liboso na ngai bazali ba mikolo ba banda sango liboso na ngai mvulusi mbanga disinga ngana yebi bango te bango ba ki pona libumu na bango et ça se voit ba ça pona libumu ba so sala ba faire ba so teka mais ngai papa na teka ka archive mon côté même mission na ngai na za proposer yo to boya ngala proposer yo tozo na biso mate ya oyo yozote ya wana to sala ngo ba archive to banda ko commercialiser mbongo wana to tongela ngo kilongo oboya bongo ko mbongo ko tandela. C'est ça. Livre na ko sala livre jamais pour na koteka peso na sala ba livre te pour na sa limité pour l'imprimer ko c'est na mbongo ngana sa na mbongo te. Vous comprenez? Ya mona saka na ba archive oyo bomba mawana. C'est ça. Papa wasambula kana cadre oyo. Est-ce que vous avez une idée comment on a été ou bien na mindele basala eza ya malamu eza pena iloko moko oyo eza malamu? Oui. Et logo on a mona na mindele basala eza malamu. Quelque chose basoka mo pa na biso. Eza bilamba. Ko soto tambula ka lokola bangwa bo mona nzela ndoko za na be. Bon mituka mituka ezali malamu mais eza kofuta bango makila. Avion eza malamu pour la voyage mais eza kofuta makila pe à travers avion mutuka pomoni awa na Congo masuwa ekotaka awa na Congo mbala liboso na 1688 masuwa ekoti na Congo mutuka ekokota na Congo mbala liboso na 1918 et masuwa eyaki na nzela Gombe à l'époque s'appelait Kaina et mutuka ki na nzela Gombe masuwa mutuka ekoti awa capitale Kinshasa baptisé en 1923. Vous comprenez? Mutuka ekokota mais mutuka tokoyoka ta monsieur komi 20-30 personnes makile ke na nani na satan ali se fait la récupérer avion ça les crash makile ke na nani nini masuwa dindi makile ke na nani et futaka nango basala mona pambati. Est-ce que peut ezana moto mususu akufi na ye na ndenge ya normal après makila na ye eke na ngambo ya prenons l'exemple na nkadi ya mpemba mais ya akufi le wa normal ezali nini papa mingo sali vie olembi ndenge bakoko na biso bazalaki kala o ba bakozum lokola mwana muke minu nyuso muko osila yo okoma pena tongo etani bakiko tanu na moi ba mayebo muni nzete so ekunde bisabo mayebo mir nenge bimsaba nini yo penso te bimsaka mayebo biso bato bazotanu na moi po kama yibone sa ndesi bazo sokolo ba oleso okoni kolela lokwa mwana mukozo misubila ba changer yo tuna ba papa mbaza na Suisse ba papa tika ba ibsabino et ça na ba maman mususu ba sana engagement ko sokola ka ba vie ba maman ba vieya wana pona ko sokola ka bango pona nini parce que pas comme le roi mwana muketi papa ba maman ngi ba sa musala wana c'est ko soki akufi na ye akufi na kimia nde makila wana akufi normal makila ya mununi ba okena ngo wapi bango ba luka makila chaîne omona ngai na yo soki satana lunko boma yo ko sepela ko leka ponga na sampaka yo sana melenge
akosepela makila elenge même lelo soki obetanga na betaka bato toke na vita bakozwa yo. Ça c'est vrai. Vous comprenez? Na sens wana surtout ceux qui bazui mwana moke ya bébé déjà une année 3 mois mutu wana doki sacrifice makasi yango so mona mutu mosusu ake kozwa kisi basenge tata na ye tata na 80 ans akapesi tata age zate yango mona nguya lebe komela te akiti akoyi ye moko bakufi mais soko pesa ki bébé on ba umela siko papa makila wana bino bato bozo yebisa biso makambo molimo makila wana tabazwa bango la fois passée on expliquera mais et ça n'a pas beaucoup sur la bato tant wazui makila et ça n'a pas moteur et ça n'a pas turbine ba chaka ba makila wana ibanda korote ou bien ndengeni papa le monde des ténèbres omoni wone za lokola donc science moko secrète omoni la bengi science secrète omoni christianisme ezali religion créée par le blanc pour s'accompagner dans la planète mais pour dominer il s'est fait Dieu. Est-ce que ça comprend? Donc bango basali religion wana pas na bango ça normal maître na bango ça Lucifer descendance na bango basa ba descendant Lucifer et ça on a pété sikoyo yo tango s'adhérer na kata religion wana ta pozwa donc il faut penser makila yango que le sang de Jésus et ça on ndeko moko kelek na message de clair na soki kutu zalaki na yebaki na tana beaucoup ba pesa ka ifasi sa beaucoup ba kotango plus ou moins 300 soko ke na message de clair soko ke na ndangi na samba ndangi primakuri ya ezaka baloba ko primakuri mutu pa ndoko ya wana donc primakuri ya wana na anglais ezali lesson 1 na français première leçon donc mutake koyekola yango ba ko primakuri ya alors ndeko wana kei abali ko apprendre 3 ans koyekola kotanga livre ko faut mémoriser biloko wana alors tant que 3 ans sikoyo babengi ayeko kota sona 4 tant que koti na 4 les choses sont na Jésus ke mais tant que wana basali ba cérémonie na mbeko kaso ba vocation ba ebisi makambo ay boyo et ke ko bandi ko na yi abandi ko donc muto nazo de bon en place alobi bi boye malamu pa ina ngai boye et sili mwana mobali ba ebisi bon ndengo za wana il faut que ça mwasi na yo na papa na yo ko makambo so banda ba peso na kanga mele no balaka je comprends ba peso mele si pas du bon ngane bi ki ndoko te ya no Jésus Christ na ko yana ngo bon so na ngo sana bon la pelenga na ko yana ngo to tanga Jésus Christ ne mo konsa et ça la Bible na livre na bango jamais ça ndenge ça qui confusion que yé ba te ki makambo susu ou ya kuti eza makambo mais oui ça pour consoler te boye alors dans le niveau wana ndeko soki na butu ala la boye utu soki moye zali soki na komona ifuna yana ye na butu ala la boye amona ba kilomètre misatu na mona masini na mondele na bimeli ya so sabela ba tumina ba tumini ba bimeli banani ba bimeli to ye pona partie na biso to signer ki boye utikana 3 jours so ko peste to zo récupérer mwana mobali tango akokita beti le solo na batu kende papa wa sambo ayana boku ne wana na bunde tumana longa ya le kona koma katala melelo soko mone sa tele wa bangu na mindele misatu ba bibela ki oso comprendre le wana kunda ba expliquer bien auto benga ba paye bazali batu na ba pesa sacrifice moye ba lia na maboko ya Yesu ezati donc ndenge batu ba benga bango papaye donc asa mutaboyi kondima ko pesa sacrifice mais batu congolais ba yina bango oyebi ke eza di nouveau batu nyonso ba olanda biso balanda biso pe première fois ba yoka ke paye eza moto yo nano apesi sacrifice te oui wana ba c'est secret paye même pasteur bo mona ba pasteur wa za école pastorale asa paye pona bango qualifier pasteur kwa peso école pastorale n'habitez pas qu'on se voit là ça va de là on va payer ça yo so signer soko signer te ba ko peso ngo voilà ta wana za signe na bango ko ça au moins école pastorale ba ta et la noir na kunya pembe noir blanc wana et soko la ça le monde des ténèbres muta signé déjà ya ngo mona ba kunde bembe na biso za noir blanc donc mutu ça signé ko soka makila nde omoni pasteur a commis na ba école pastorale c'est ça wana desko ba bégué chrétien wana za chrétien
mais on a appelé ça sacrifice to batandaka ba rido boye ba beta yeso azali awa yeso azali awa o balanda to landa o action de grâce digne ayi ali atondi akei wana ba benga ba pai so neti papa no ibi yeso azali awa soki mutu ndenge yo yembe wana côté na bango pe eza na effet okomisi pe mwanda mo bien eza na lobi ba oyo ba pasteur ba yemba na l'église oyoka bango yeso azali awa bango de papa bongo yesu yeko ekeko yoka na ici les awa s'il vous plaît pour lui on appelle la début tango bando ba yesu azali ekeko na bano bangake soki lobi yango jour mosusu eko salanga ba aventure na ndako namoni ezosala ba aventure te c'est sérieux c'est vraiment sérieux tala na ba âge oyo ondi ba mbala moko ke azo ko exister te moni te keza papa déjà facile yango oyo boyoka na lobango mingi na zongili lisusu pona engengise wana Jérémie chapitre 10 tobani na toi Jérémie chapitre 10 tobani na toi car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Donc le lenge ya bato mokili ezali na kaka fana. On coupe les bois dans la forêt, la main des ouvriers les travaille avec la hache. Donc bakata kanzete na zamba pe basali na kango ekeko. Tala film ya Yesu. Yesu bakangi bazoya na ye bakoti na zamba kati nzete basali ba memeli on va baki mikulusu. Omoni landa pitro. Ainsi, non, pardon, on l'embellit avec de l'argent et de l'or. Argent or, peu comment qui toque. Qui est un catholique comme on a Jésus, marine de basa qu'on l'argent. Ok. Pour qu'il ne branle pas pour un ingana, céder sous comme. Oh, n'a sauté. On l'embellit avec de l'argent et de l'or. On les fixe avec des clous et des marteaux. Yesu, au moment où vous êtes en nini, bazo beta, nde basai la keke, on dit balasa sur ma fille. Marteau bazo beta, c'était les keko. Pour eninganaka te. Pour qu'il ne branle pas. Pour eninganaka te. Ces dieux sont comme une colonne massive. Et s'il ne parle point, colonne massif wana ba elingi koloba banza bena ezali lokola bikeko oyo bachaka na bilanga po bangisaka banyama omoni bilanga ezalaka soko sali bachaka basache moko makata tano zo lingana akanisi mutu omoni ndenge basala pona kobangisaka biso. Et s'il ne parle point, on les porte parce qu'ils ne peuvent marcher, ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire de bien. Donc, kobanga yete ke kwana po azana makuto ko sala malamu to mabe moko te. Ce que yo bangela ki asa eke. Ce sont moni Jésus des terres nos amis papier qui portait Afrique. Les monogrammes de Jésus qui marchent, ça doit être de Jésus enfant, avec les petits Jésus. Donc le pape n'est pas seulement le représentant de Jésus-Christ, mais il est Jésus-Christ caché sous les pas de la chair, des babés des grands Jésus. Voilà, c'est bon, c'est ça par rapport à ça. Ndenge kaka na Bible oyo, ils ont un paragraphe moko na kanga bien te balobi, bana ya molili baleki bana ya lumière na mayele. So lingana eba bana molili baza o wapi et puis bana ya lumière ezaka banani. Oui, bana molili wamuni baptisé terme wana. Voilà. Mwana molili aleki bana lumière na mayele, pe na boyebi, pe na makasi, pe na vouement. Pourquoi? Monde à ténèbres bazali bien organisé. Tout à la kaka FCC. Kala organisation là bazali, si va quitter pouvoir, mais majorité dans le parlement. Imaginez. Bien organisé. Au sera tout est. Voilà. Et le monde des ténèbres, tant que azali na posa, ya ko
côté vie à papa Mwinga à s'organiser de manière que alonge tungawana ce que alonge ambote mais pas choquité à kufa au monde biso batu ensemble ceux qui tozalaka ini hein ceux qui tozalaka mayele papa de l'osto ko ça ça vous comprenez distraction ezali mingi na batu ya molimo nzamba kosala nzamba kobondelanga nzamba yebi mais batu na molimo wana basala kapida vous comprenez tala kaka Lucifer asakapare na planète tout entier imagine vous comprenez yango azana 666 manières sur akeno na boye alors c'était tala kaka basali direct 26 letters in the English alphabet the pronunciation tatuzo ke kuna tala tokena nini basali alphabet A 26 lettres tant basali alphabet A 26 lettres mais A tina Z est significatif mondele azako chapa azako landa ngo à la lettre marquant manière d'être ou d'agir dès que tu es en Afrique B bougie nouvelle un nouvel ordre mondial s'établit nouvelle naissance vous comprenez C croix de Satan tu retiens ça B D système déjà débrouillard et forme modèle de l'esprit ésotérique organisation à la lettre na moment de salamo mais si quand on comme les charmes opérés par la musique c'est l'envoûtement lettre Z nzambe na bangaza lokola alpha pesuka lokola meka bakomi na suka quelque chose basali ndenge nyonso mais po bakoma na suka bakangi planète audio pendant combien d'années pendant combien de siècles kasi siko nini esalaka ke bino bana ya lumière bozala mayele lokola bango te nini esalaka mais oui eza bongo mwana lumière nazoki ntango na nsima mvulusi kimbangwa ye mpo na komema pole kati na biso na afrike bato baboyi kondima ye na sango oyo biso tokobika bato nde baboyi kondima ye azalaki distrait te bato nde na kati ya distraction oyo amemeli lobiko baboyi na bango koyoka ye est-ce que ezalaki manque ya stratégie te non manque ya stratégie tout le monde na baeglise mosusu bato bazokende bazosomela bango na baji ntango babandi koya sike oui même nga na bakatholike wana fo kote église bapesi biscuit ntango toyaki bapeti voilà sikoyo ndenge nini bino bosalaka bastratégie wana te mpo bato baya bavanda mpena na kati wana papa oyebi wana ezalaki lokola corruption oso comprendre bon nzambe bakorompraka motu te ozomona c'est ça ozomona ntango babengaki ngai ke papa asambola $1 million no ezali awa ezalaki mpona corruption na refusaka yango oyebi yango na refusaka yango pourquoi mpo eza corruption siko biso tokoki kokorompre motu te mpona bonzambe na biso tokoki kokorompre motu te corruption na ngai yango na ye nafuti mbongo napesi bango sango mbongo nga nazopesa wana keleke so na kotala na poche natikali na eloko te mais mpo somba milimo ya bandeko na ngai eza kobunga so comprendre c'est ça mais bandeko nde sikoyo bayamba biso eloko ya motu ya mais bato bazoyamba te base référé neleko ya mama kipavika neleko ya mvulusi kimbango André Matso na Brazzaville akotelango bakasho bamama Yasini Boubou kuna na kati ya west africain bamama Benis na Égypte antique bapesa sango papa mais bacongolais baafricain papa na ngai est-ce que tunu kotuna yango wana neti ngai mvulusi kimbangu ayeli ngai abibombaki aye alobi papa asambolo anayebisa kotika bato nyonso baza kolanda yo mpo balingi yo te kilongo apamba baza kolinga kotonga te tika bango mpo bazwa etumbu mpo soki baza na yo napesi bango etumbu bakoyebaki bana basambolo bazwi etumbu tika bango nyonso mais soki otiki bango tokosala kaka boye oso comprendre mpo na nini mokili ya molimo batali deja bato baza kolanda nga mais baza motu makasi mpona kosala ya nzambe mpungu tulendo mais ngai lokwana na bolingo eza epoki na ngai mpo mvulusi mbangu ayebisaki oyo eza epoki na yo ngai nabotelaki tata nakontinue na ngoteya bopesa na letumbu te yango naza kokontinue mais l'état déjà avancé les jours ndenge batrache baloba les jours est proche donc tozokoma déjà mokano eza kosalama moto mwindu ata yo moko papa bapesaka bambonga kilongo te yo biso ndima nzambe na susu opesa 1000 francs kilongo moni siko bato mosusu kanda ozolobela eza sikoyo naye kocomprendre ke
guerre wana oyo Satan wana bimela yo c'est raison fonctionner na ndenge moko salamate. Oui, nga Satan bimela na alive. Ngai na mona Satan. C'est que yo il faut changer stratégie. Oya Jésus ba kosa biso na film oh c'était nga na mona Satan alive. On était en deux. Vous comprenez là? Na mona Satan boyi. Ba biyo so boto na ngai batu. Mokilo ezali ya ngai. Batu nyoso sengeli ba komisa ngai. Mais yo so boto na ngai batu na ngai. Mais na ko provoquer batu na basa ya ngai. Na ko kota ba mona moté ba ko sa si on connaît botiki musango. Vous comprenez? C'est ça. Donc ceux qui Satan a makati na ngasiki na zali puissant. Pour Satan na ko bila n'importe quel mututé. Pour pas mo ona mona mona mo ba kota makolo ni bomule na yo bimé ko finayo. Mais Satan a tendoki. Vous comprenez? Mais ce qu'on m'a dit, tu vas t'éliminer dans Satan. Papa, c'est qu'à ça les puissants. Et Nicolo, nous avons aussi confiance à ma casse. Nous avons aussi confiance à ma casse parce que au moins il n'a pas été découragé. Vous comprenez? Il n'a pas été épuisé. Son confiance est tellement que ba marche bolo salema. Te confiance n'engage zongi na message moko oyo ba briska na auto ko pesa bino nini. Mutu aye albi batindi ye pananga intègre ça kaka yewana nzela na ye bokolanda pour Congo oyo ezala le plus puissant na kata monde. Faut bona nzela na ye. Soki soko mate pour bozolanda ide. Nzela no pe papa wa sambla to lo. Nzela no pesa patient au sala na terre. Papa donc otika te tout lo baganga na la vérité. Oui ça mutu tika bière. Oui, ça m'a donné un mois de momina yo tika moko tika na moko. Oui, ça m'a donné à vivre à nene tout tout sur père na biso na ya leta ou à vivre à na mafia na musala tika mafia wana news pour vite na yedo au moins te ozo réduire la pauvreté mo. Papa, c'est quoi bazana bosu? Le gros bazo sur la mafia. Mais ba miso bazo to ba immeuble. Ba miso bazo to ba immeuble. Na mafia. Mais oui. Les cambotés tika to na naye. Bilo comme kilo ba pesa pamba. Vous comprenez? Ah wa to yaka examiner mon kilo. Mais mutu pas mutu ngani na ba ndenge tipo na ya inspira wa lo ba pasteur wa lo ba ke na kena no soki na moni na zui musala na ozonga donc ya pe batu mususu ba tongana no immeuble ya koyiba so ba sisi la ba tonga immeuble akoki na yo. Mais oui, tant on sait kokiti akoki ko ya jusqu'à quand ceux qui classe ko ta 7h30 yo bi na 7h30 na sur na bilamba ki ni 10h na tango kana bando ko pesa sur la permission ko tapete na lobi na masese. Voilà papa wasambola to zokende malembe soki to koki kokotani na biso na. Mais non papa na kozonga na question ya papa Mao. Donc wasambulwa akoki ko sala président de la République. Wasambulwa akoki ko sala député te. Même biso mo soto ponier biso mo. O pour même ndeni on a sala député l'élection. Député na ke pour tu me ngana bosa la pepa wasambulwa. Sikuyo bana leti oya yo basambela kana kilo we pana yo. Donc moko te asa na droit ko postuler. Normalement na politique oyo mwana lokoso de ko sala. Mwana oyo za déléguant aboyi ko yela papa wasambulwa. Parce que moi na solo oyo solo ndanga ayebi ke politique oyo ezotambusa Congo lelo et yango te ya biso to soluka to zonga na royaume. Est-ce que vous comprenez le roi divin ndia ko conduire ngoka selo bilaka mvulusi kimbangu lokola ngai nazali tout mwanzambi pour tolendo na nzela mvulusi kimbangu na kokisha ko traiter message mvulusi kimbangu pour mvulusi kimbangu apesaka masakoli kemboka ekobeba bamiyibi na bescro mutu bando kosakana na mbongo mais ba oya nzambi pungo koliaka na ngolu ya nzambi pungo tolendo kino roi divin ko ya kosala makambo nyonso. Donc lelo ata papa wasambulwa akoisami na ke kozala président seni papa mwinga moto bimi président solo pe na tangi kombo na yo yeba ke lokola eza ya bilaka te kongola kosufika. Comprendre? Donc c'est ça, c'est inutile. Donc biso tozo zela bilaka ekokisama lit oto za kobunda pona kozongisa bana kongo na nzela kongo ezali pona kolongola
politique oyo bamindele baki ko imposer et pas na biso système oyo ya démocratie osomona donc elongwa kati na biso parce que Congo oyo dès que Congo est comme qui christianisé nde makambo nyonso oyo eye passé neti excuse cameraman ala tsana mo soki na ye awa okomona tozalaki na Zaïre hein tozalaki na Zaïre Zaïre oyo toyebi pas tout le monde sauf toke na cible zone africaine pour les intérêts des républicaines étrangères. Et ce sont comprendre. Le lotoyer na RDC, règne des impérialistes au Congo. Voilà, vous créez un propagande ou bien. Papa, biso tozali batu ya molimo. Mokila molimo tambusaka biso. Toyé pas. N'a pas créé des notre frère à l'époque s'appelait Nzati. Il fut baptisé Zaïre par les Portugais. Mon bout tout temps a eu pouvoir ailleurs à Zongisi, Zaïre, dans la Mindele, Bayokani, qui faut que ça soit un les Anatina monnaie. Zone africaine pour les intérêts des républicains étrangers. RDC, reine des impérialistes au Congo. Comme Tobakisi, Dieu Oyo, Yamope Soussou, Otolobelaka, domination internationale de l'Europe unie. Si quand papa celui que tu avion, appareil volant imitant l'oiseau naturel, on a le vingatem la créé. Yo ndaki mundele nde mutaya telemiawa nda bandi ko pesa bagini tena ninga mundele te mais comment eza choquant dans la biloko wana no kasi papa ndena pe to bengi politique art de mentir papa ona lobaka na yaka awa na zana batamayele na lisanga bolongo na zana batamayele kati na mokilo bana ndaka wasangolo na koji ko bimisa et quoi que ce soit soki ndenge limité. Vous comprenez? Dans ça, quand on a bana Congo, pour Moussala, on a la Moussaba na Pongi. Vous comprenez? Donc, dès que Congo est devenu christianisé, il y a un essai. Mais Congo, il y a un beau canabiso, et Zalaka, Congo. Vous comprenez? Congo. Donc, Congo, Oyo, et là, ici, dès que au combat pays, combat non. Tant bana misa tout ça pour prendre maman Nzinga. Bayo ko leta territoire ya Congo ya totila wana kubuta na kachopa otozo benga kwa Ethiopie tanga komi wana richesse ba monaki leki na bango suka lobi Congo Kalunga est-ce que ça comprend Congo Kalunga bomengo moni Congo wana ezali nzambe ndenge ba mindele ba benga kana pana bango dieta mu biso Congo Kalunga la nzamba sana na bolilo donc Congo yoka kanzambe yata ba benga Congo mongali wana bandeko na biso bangombe l'Équateur. Vous comprenez? À Congo mongali les wana. Vous comprenez? Donc si ko ba mindele baye koti la biso payer comme Congo. OK au Congo ya boka na biso da. Vous comprenez? Pour Congo et comme qui christianisé, ya ko ba ngolika baye ko chasser liboso na yo. Vous comprenez? Si ko c'est oyo Congo, République démocratique du Congo, soi-disant. République démocratique et sur la salut. Démocratie, bon économie. Laïque. Parce que les gens de laïque, les gens de démocratie, peuple est libre pour ça la soit libre. Il y a donc augmentation des criminels, parce que bon parce que ça la libre, parce que la démocratie, ce qu'on veut comme mondial pour moi. Pour ça la démocratie, nous sommes libres pour s'exprimer. Et pas par où tu peux le banana chrétien, bah comme il est libre. Attends moi dans 2 ans, moi si je suis sans un autre. Nous t'avons quand même été normal donc ça va pas s'en aller. Parce que démocratie. Au second. Soit disant république démocratie. Normalement photo tout vivre na royaume mais na royaume moi dictature pour ça. Non, ezaka dictature té. Ezali logique ya mboka. Les logiques to moni mutu alingi, omoni ngani na ngaka. Soki eloko oyo omoni ndenge nakutaki yango awa ekomi awa ya ngai
mama yo kopangusa na yo bongisa na yo mais soko silisi esiko kutaki yango na ya kokusa ngaka wana omoni ndenge ezali c'est ça la logique mais siko soki na ye pourquoi ça ni bongo te na loba comme dictateur non mon dictateur wa mindele be ko bakisa ngo pona ko léger ba décision ya ba autorité vous comprenez autorité soit ngiasa na fermeté acteur melawana ba bio ko comme dictateur c'est ça. Papa, l'un des impérialistes au Congo. Voilà, Papa Wasamoula, les Camboyos sont à tout côté et dans Internet mingi. Les Camboyos, ils ont Internet mingi, bande on a pas pas na bande on a biso belé ya Kinshasa pe ya Porto économie système que moto pour asala succès il faut ekoma que bazala babima mibali na mibali donc ba PD surtout zongo banda na théâtre toujours na musique toujours même na biso bapandisa na éviter wana modèle ezoyela conséquence nango ezali ni oui papa moni Bible oyo cette épice est là par la puissance de Satan. Et ça, il y a dû se faire. Parce que descendance de Bayeli Bisso, soi-disant, on a commémoré la Bisso, on a abandonné le Bisso. Il y a un qui a discours, il y a Léopold David ne réveille pas de chaque d'or. Donc, Bisso va tout le monde, tout comme le corps va venir au Tolala, va la Moussa Bisso, et deux bâtis Bisso est conscient, tout soit conscience. Voilà. Vous comprenez? Et le coup est commis, il y a un nation dans la vie, papa est commis à Souka. Mokili ya molili bakomi na suka ba imposa toye na Apocalypse chapitre 13 na yeko bandana 15 papa ba imposa bato baso salango papa mwingo ke koluka musala yo ke kuna ba sava musala oyo na niveau de tidi na yo posa nango osa poso musala oyo birono yango yo chipino yangwana fongola na yo ndako yango yo salaire na yo ne bandi ko ba no 2000 to 2500 to 1000 $, mais avant d'abord ça la pièce au papier signé. Est-ce que vous comprenez ngai ce que boyi na yo otiki kopi yo kotala baseka ngai piaka banyongwanda banyongwa bureau ko 2500 par mois ba prix mezali na kolala suna ndako futela te ba opesa nanda muntu ka baso pesa zo basali nini. Comprenez? Très bien. Si quoi, mon sous, tant que signé na condition yi, ndemo zana banda lelo, yo mon balle, directeur azem se ko kombe masina na ndoko samana to yo, ko samana suma mosité, ko bandi ko mona mon baba nda. Condition yi signé. Le quoi d'asso signé aki, ce qui yo sali condition wana te, tu seras éliminé. Est-ce que vous comprenez là? Très bien. Donc mutu andimi likambu ayeko kuta choc na musuma presque 3 jours kende na nous makamni se silo super bamboko makamnyos autant que na mutu kana ba musuma imposer moyo ya chose moni ba conseiller soko biloko yo et comment la Bible na bango temps de la fin na bango ya moyo donc mokili ya molili akweyi Apocalypse chapitre 13 na maloba na bango moko yango moni basoke de bongo ba chrétien ba so makisi to bandi na 15 est-il lui fit donner d'animer l'image de la bête. Qui est bête? C'est Jésus-Christ. Afin que l'image de la bête parle. Ndenge na loba ki pe ke moi na bala sola ki na yeke. Ya Jésus. Est-ce que c'est comme moi? Et lobaka et pas ya batu oyo bango wana. Vous comprenez? Et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête soit tué. Mutu wa kubumba mela ekekwa Yesu te la koboba ye. Yango somo na ba continuer sur la tête na 4 Afrique ba ça souvent ba chrétien. Est-ce que ça comme bloc quoi? J'espère que tangu tu sais que la salle seulement alobaki mboko livré on nani na Christ. Suivez-moi. Landa bien maloba na mboko et tu lui fis donner d'animer l'image de la bête.
afin que l'image de la bête, parle et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorait pas l'image de la bête soit tué. Yo mona wapi mutaoguma mileke kwa Jésus te ba momaye. Yango yo kina basinoga ndima Yesu poso wa bomoyi. Soko bo Yesu kosala nini? Ba ko bomayo. Siko yo mondimi Yesu. Mais est-ce que le golo Yesu yo sa sonuka Yesu te pour comprendre les maïtosa pour solola awa nane ko bomayo. Parce que yo sala ki signature. Kuna na christianisme de qui païen. Les vrais chrétiens sala ka signature. Est-ce que vous comprenez ce que vous voulez? Très bien. Ok. Et telle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Il faut que ce soit le mot. Il y a marque de la bête. Il y a un cas de la bête. Il y a un elongi. Et que personne ne peut acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de ce nom. Mutumoko ta kote kakosomba soko sangi et lebola loboko tona elongi. Elongi ya Jésus. Est-ce que vous comprenez? Il y a un moment les autres disent tant que na alphabet A25 lettres, A26 lettres pardon, na lettre D, le système des gens débrouillards. Donc il mouta ko vivre na ko débrouiller ko somba nda ko boyete o yota linda ko misoko soko kamo o c'est incapable mais mutu o ya koti ba maison soka yata linda ko sepela wa keton. Est-ce que vous comprenez bien? Parce que mutu wana o ya zada na marque de la bête azana facilité nguma sanze lié to na ba jeune ngba sala ka wana ba musique asuba nkongo na ye moni loka ba bakumu ko envier lo kumu ya mokili ko sala oyo boye boye donc baso luka yango muswa ka yebité. Alors, va imposer et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Ou ça na mayele a calculer le nombre de la bête. Ou ça mayele. Soit ça so ba koyeba nete ke pesa Yesu. Car c'est un nombre d'hommes. Et son nombre est 666. Et le bon est 666. Nakati na lelo, le kola mokile te kamena maboko ya diable. Depuis que koko na biso tout ça na Congo, nzinga nkubu na 1482 ayambaka mindele kati na biso et na 1491 le 3 mai andimi ko so baptême ya ko changer kombo na ye nzinga nkubu ayeko koma Jean premier. Moi si na ye Laza ayeko koma Léonora. Moi na liboso mpemba nzinga ayeko koma Alfonso premier. Babatisi bango. Et ba Belge tant baki ko so mboka na biso ba bile chef qui suivent a été rassemblé par les autorités coloniales belges et dit que chacun qui Congo noté en français. Nous avons légèrement retouché la tradition française littéraire faite par les Belges pour tenter de rendre le rythme de l'original. Venez Jésus de la rédacteur. Donc ton dimanche Jésus le quoi mobix na biso. Bango ben pour ça on a 1923 le Belge. Mais à l'époque, Yanzingankou, tant que Baptême a changé Bakombo, a changé spiritualité, Mboka était comme il trahit. Mboka était kami. Tant que Mboka Lelo était kami, biso peuple, tous allés dans souffrance. Mais alors, poto bimana boloko, Nzamba banda qui kosala déjà. Atinda ba maman qui banvita, atinda ba volus qui bang. Mais peuple congolais, alingi kaka mela, alingi kaka kindumba, alingi kosala bisemba mokili. Tous se focaliser dans ma kambutani spiritualité. Et lelo papa wasambula devant vous. Basa ko boki na mai ya moto na mai ya salite ba boy ko recevoir. C'est ça pour na to bibana kati na boloko oyo vous comprenez nde état na biso ekolomba laïki ekozala sous le impérialiste té ekoza lelo papa président awasoka bibi l'élection pour bon liba impérialiste ni ba ke to bibi président to boy ndenge président Joseph Enani Kabila Tshisekedi azawana mindele ceux qui l'impérialiste va passer les kambaboyi au yoka massa sebeti bakangi bakenda CPI bango basikonomi l'élection ni mission qui na koto kuna biso ba noir baso c'est la résultat biso to programme c'est ça raté mais c'est ça raté le règne des impérialistes au Congo RDC c'est ça nous sommes
Donc mokili na biso ezali na mot déjà étalé et pas bamindele po etekama tozali na boloko toza na souffrance tobwaki nzambe na biso tobwaki bakoko tozofinga bango bandoki na tozwi masamba oyo mondele ayebi yo. C'est ça. Voilà papa Wasambolo makambo oyo bato muzulu neti ngata na baloko ngo bajwa liposi zosala ba chair de poule ezosala ba chair de poule nazobanga lobi est-ce que papa tokutani oyo nakutani na satana te mais tu peux comprendre que côté de makambo ezali totoka ko sene kotoka mekuna kuna nakutana na satana non tangu nazuya nanu nazuya sika nazomona makambo oyo eza mystique papa Wasambolo bande ko bazolanda biso moto soit ndiyo première fois si tu soki aza pena catholique ou bien moto a réveil ya lipo pena balobake tosukolaka makila ya nzambe oyo azalaka peti libaku makila ya yesu nini ya yesu soyokopefalobi oyo noki neti lobi mama moko na France asilisenga makasi komoni ya mboka na bosani mais kombo na ye Sylvie mama nasekisenga makasi sikoyo ezali na ndeko moko na kati ya France aza mpe papa mokolo déjà na si ba 70 ça comme ça ba 70 ba 68 comme ça bana nanga molimo ya lisanga boli yebe na kota kati na France na lisanga papa Bengwa papa Bengwa ndenge kaka te ya kaka basango na mate bapesa kasango papa wasango papa na bongo wasango mama na pe azui message tamba yoki papa wana mais papa sabola ngana landaka ye sikoyo ayebisi papa Bengwa sikoyo tata na ye azalaka wa tata ni ya molimo papa Bengwa mais papa na biso molimo na pasa wana jeune wana makambo na sula ngo wapi ye jeune bongo na ye bite so ye YouTube ko sa na za tata mobimba na za jeune te na za mukolo ndenge na salia ne bite papa bino bona na YouTube na bimanga ndenge ni te papa tika pe mukolo benga ngo papa obina papa saka jeune na so bonika face babi âge na yo na elongi na yo vraiment et concorda wate omoni yo surtout nde yo pensa age yo pesa donc yo soki mutu musu atala choka ta paso 16 ans bota lebi siko ba papa mu na 16 ans yo c'est pas non na sécurité mais il y a eu vraiment yo mona naka jeune papa oyo donc jeune papa ngana sa jeune papa te na sa papa mukolo ngai tina za na sa papa mukolo tiko mona na jeune papa te comme maman na azotu na papa wana bon tata na ye kasi tata na moni bis na la bike tata na mutati na kaye aya koloba me tata na mbi mutabomba mwana sima na ye. Voilà papa Wasambolo sikoyo ngokala biso ebelemi tokota toyokana le monde des ténèbres tika ngoko bangisa ba non le monde des ténèbres ezali batu tozali moni batu ba mo ko kozala ndoki mais comme ça on est physique. Nous avons un exemple on avait pas te tozo sur la biso bi balé kasina batu ba comment oyokela ngamba te nabi oyoki bien par exemple yo zandoki so dire par exemple soit papa na biso nani te ngana préférer kaka yo pona mona ko lokoza voilà donc par exemple zandoki sikoyo ozali na ozana ngaboy physique tozo vivre bien mais kindoki na yo ezali secret on te bengi le monde de ténèbres molili ozongo eza ndenge wana sens wana eza kaka terme le monde des ténèbres tout court ndenge tomo le monde des esprits le monde astral et le monde des ténèbres le monde des ténèbres wana nini na nini ezalaka kuna le monde des ténèbres ezali kaka kolakisa bato sekele ndenge ndoki absorba mutu to ndenge nokobika na mutu nini abika na maboka na bato lelo bakoma bamaladi mutu aza boye mazalani maladif amela bakisi moko boye azoka batonga moko boye waza na maladi moko boye mutu musu azali abotaka te mutu musu azali mosi kitoko me libala eza te mutu musu omoni mobali malamu boye me avandaka na basi te oso comprendre biloko nyonso wana donc bazali bato oyo bazali omoni nde tozwaka télécommande na télévision ndenge bakoma kosala moko badoki na monde ya ténèbre donc bazo téléguidé mais ba effet nango eza okoyana c'est ça mon mona ta souvent mona moka mukeka à 10 ans boye tanyo la libota vous comprenez yango siko oyo ezali eloko ya kosunga bande ko ndenge bako kosala prudence
na lolenge eva de bikati na mokili pour se livrer devant ba sorcellerie. Voilà, parce qu'on va comprendre ndenge nini pe likambo ya molili yango ezalaka te nini. Bon, comme le monde de l'au-delà, le monde des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. Le monde de l'au-delà, le monde à Monzande. Ils ont 4 degrés différents. Ils ont un esprit léger qui est peu de poids, tu as un esprit inférieur qui est au-dessous, tu as un esprit supérieur qui est au-dessus, et tu as dans le monde astral. Voilà le monde des esprits, comme le monde de l'au-delà, il y a mon lit aussi terrestre. Na Bonzambe. Si on a Satan, le monde des ténèbres ont aussi 4 degrés différents. Donc dans le monde des ténèbres, il y a 4 différents degrés. Vous comprenez? 1. Les esprits légers. 2. Les esprits inférieurs. 3. L'esprit supérieur. Et 4. La magie. Si on esprit léger qui a peu de poids, de qui bande qui auto bien on va soda il y a bâti d'ailleurs pour enquêter pour la boy esprit inférieur ayaka pour réagir et l'esprit supérieur pour concrétiser donc pour concrétiser tout complet c'est ça. Et quand la magie ça au niveau que les sorciers au monde il va mindele ba dokité baso sala ba vieux na magie baso sala ba cocktail na magie ba mituka na magie ba masu na magie. Vous comprenez? Donc la magie il y a simbi bango. Donc la sorcellerie ezalité que mutuka ka kida koloka. Mo sorcellerie sorcière ezali moto oyo azali na makambo ya mabe. Soit oyibaka qualifié comme sorcier. Vous comprenez là? Okenda kosala kindumba komela kolamba zo sula mwasi no bambanda sorcier. Donc ba kelo ko wana te. Un sorcier moto oyo azokosala makambo kaka ya mabe. Vous comprenez? Moto oyo to bengi ba kuluna. Au côté la batunanda ko kata ma chef ko wana to ba bourreau dans mon français. Vous comprenez? Ba oyo ba kota na meni ba arme ko ba criminel. Pour bourreau azana loko amontu ya ko bombelo tita suma mboko pamba na boto pe téléphone. Abe ba onde ba zaka fie comme le bourreau. Siko tamba karabazaka minene mingi. Pour que le kale muto ko fozala lobiste. Ya mosiko monaka lelo muto monene ba ko bengena ni bourreau. Mais OK bourreau elakisi moyibi oyo aza ko botola bato moyibi te mais neti ba kuluna afie ni ba kuluna. Akocha botoli ko botola ko moyibi ali ba ko yeba te. Mais il y a un botton qui n'est pas bien. Alors, tu sais quoi, ça va c'est quoi, tu as la combo, il y a mon dominé. Oh, bourreau, bourreau. Donc, il y a un côté, voilà. Vilain. Tant que tu es vilain, vilain est ali figure ou est amabété. Vilain est ali moto ou est ali mabé. Des vilains. Et l'ongimabé. Il y a mobile babengi le, il y a moi si lève. Déplaisant à voir. Azar qui to côté pour n'abota. Souhaiter tu vas vilain. Ah, mon erreur. OK, vilain, tant on doit ça na comme mapé. Vous comprenez? Ouais, ça ça na comme mapé ma tasse. Hein? Il y a des vilains. Vous comprenez? Figure où les alliés le lengete ne tabiso boy ko ben aller. Moi si lève. Donc déplaisant à voir. C'est ça qui te côté pour nakota. Et c'est ça. La qualification. N'est pas allé dans le monde des ténèbres. Comme le monde de l'au-delà, le monde des ténèbres a aussi 4 degrés différents. Les esprits légers qui a peu de poids, et les magies. Pour ça, on a bien un détail dans le musique. Les esprits légers, tu vas dire les sous enquêteur ou enquêteur. Donc, même si tu as criminel, parce que tu as enquêteur, tu as volé. Tu as un mouvement d'abou, tu as des bazalaka, tu as côté là, tu as enquêteur. Ce qu'on dit, il n'y a pas enquêteur. Il y a un la position, faiblesse, tu as dit, parce que tu as l'ambiance. Vous comprenez? Alors, les esprits légers ou enquêteurs.
Les esprits légers, ou entre parenthèses, petits sorciers. Donc, toi, ça n'a pas d'amouké. Dès que vous avez armée, pardon, c'est déjà major, on a pu passer à niveau. Ils ont la capacité de sous ils ont une volonté. Moi, on match, je suis à ma casse, parce que les joueurs vont monter, je vais placer la nef. Dans le match, je suis à péter. On va me citer Cristiano Ronaldo. Est-ce que vous comprenez le point? Ok. Parce que vous avez un niveau, vous avez joué à l'équipe B, mais vous avez un match de Kindoki, quoi qu'il ne soit enquêté. Donc, vous avez un petit sorcier. Ok. Les esprits légers, ou entre parenthèses, petits sorciers, sont utilisés pour enquêter le terrain avant de faire leurs opérations. On n'a pas distrait. Tant que je ne suis pas on a petit moment, on a respecté. Nous sommes possibles. Au tient que 10 000 voilà, autant les bungi. Pour la distrait. Aux la distraité. Ce sont comprendre. Ma bakou a nandé ba yibio. Mon âme tout ma casse. Yozo ko zo sunga ko finga boy faiblesse nya. Vous comprenez? Donc on a des techniques ba bakou ya té surtout pour na salaire. Pour na ba condition de vie, mode de vie. Donc il y a na moti. La pauvreté n'est pas une maladie, mais c'est une étape de la vie. Par contre, tout ça va passer. Et ça dit réalité mokili. Ce n'est pas dit que pour un bon coup de finance. Ah, bah tout le monde va souffrir. Beaucoup de distraction, on se trahir. Ça comprend. Très bien. Natika ko yiba, ce qu'on peut me voir dans ce tour aussi na kena chantier na yiba basima wana. On se trahir. Ndenge ndenge ba keter ba. Il y a pas que ceux qui souffrent c'est très makasi pa na yiba ka sata na termine bosona. Souffrance wana po finga nzambe. Ochola nzambe. Po ya sosika. Ce qui se CDT. Ce qu'on CDT, qu'est-ce que c'est que CDT? Les esprits légers ou entre parenthèses petits sorciers sont utilisés pour enquêter le terrain avant de faire leurs opérations. Ce sont ces sorciers qui parfois entrent aveuglément dans les filets de Ngangabankou. Ngangabankou, entre parenthèses, en français protecteur spirituel de la famille. Et tombent nus dans les rues. Pour le protecteur spirituel de la famille. Si comme on a dit son sur outil na mambasi na biso, auto so benga ange. Tamba so benga mwinga kombo ya mbasi. Vous comprenez? Wasambula kombo ya mbasi. Mais ce qu'on dit bota wana tango bozali na nzila Kongo. Nde mbasi wana bakozala na chi. Et kozala na nzila Kongo kaka te me ko tambola ndenge nzambi pour mutule doit sa kosenga. Vous comprenez? Très bien. Vous allez honnête, vous allez soumise dans la loi, le principe naïe, vous allez amour. Hein? C'est ça. Né, mon toit pour sa protection, il y a un ensemble de lois. Sur le temps où on va sorcier. Tant qu'on va comme ça, il y a beaucoup de papa qui ont ça comme maman. Donc, ma protecteur va s'attirer de ça là bas. Ngai est prêt de ça là. Quand on est kilongo, ils ont un papa beaucoup boy, bah comme ça là ma casse. Si comme on sous dans la mouki boye, papa fier de beaucoup ça là pour ça là. Donc comme il va 17 heures le polo, awati awanion c'est comme rouge. Rouge, donc rouge montagne le polo là-bas ya dinga. Vous comprenez? Si quand on a monté vimbi, donc son papa monté mais pas dit que la maman on va bien en bas. Premier jour, deuxième jour, na souffrir troisième jour ma vie. Mais quand on boss et dès qu'on a moi si abi na ngai pour le quoi na nuka bana na ye abi na nuka binoko mutu lokola yo ozole la boto zola la tele ko le teli rouge be banyi bana ko passe pas mutu lokola yo vraiment ovandi na yo le sambo na munoko ne monsieur ya na mutu tala ngo wele la na bisel na ebité o ezaki distraction ni na suko pa mai na lobby pas zamiko na sopi na lokolo linge ba diko match et ça il m'a dit ça mais qui va dire que ça va oui et ça la cicatrice pour le quoi na ça tata mona na ça tata bana na bendo ko na parce que bolumu na tso ko la ça va alors papa na ngai e kaoki na butu na ngotango na tuni nzambe pour na salinga boye malade bimi
maintenant ye baye baye ko laksana tata wana ye alubi lokolo bimisi malade no ko mona tana tie longwa wana musape koti na lisu agaga lisu papa ndoto so katana 4h30 tata no so mettre la porte a outi musika à 1000 km pardon à 1000 oui à 1000 km comme ça non 1000 non exagéré pas 500 km si pour na ye na fongoli porte on a ye au big sali sunanga sinoté ngano to koma na leta c'est la vérité nana zo songo le kwa na ndoto mais en réalité ndoto zo ekatani ya zo meta porte ezala somme ngana kota nana bi siko oyo salaki nga yango te abi mo nya yo silis ko ngali so ko yebe silisa na ngabi ya to silisa papa moni pona bonzambe oza mwana moke kindoki et pas na ngai nyonso bo pesa na poisson 3 fois boko kite e ko lukana na ndenga spiritualité bozo swana nando na soko yebise wana siko azobanga na so yebisa yi même kama kindoki bafunda ngo na leta te mwana trairo na leta esate lokola musapwana oyo ngai na cheyo yango eza lokola elengo ya pase kotika libela liso netika kosiyote peno tilelo liso tangama ekanga mai nabi tango nyoso mezo tango yeba kina sala ka musali mabe pomba na simo sala comprendre c'est ma volée musique te ngase na lobaki wana za tala ka osala na ndoto et de mi réalité nzambe te mtapese tout wone zangate na pese tout wone za nzambe nde mtapese nini et tout là ce n'est pas moi. Est-ce que vous comprenez? Très bien. Donc parce que avec Okuta Wasamula ça nini yakobonga oya bongisaki et sukeli et banali tu es dans les esprits inférieurs non mon pour explication mon pour ça va 1h30 oh non mais on a 2-3 minutes. Les esprits inférieurs après avoir été informés par l'enquêteur a kekuna na moni papa mwinga vide za boye distraction boye ndoki enquêteur batinda ki babela ba soda ba ndoki enquêteur esprit léger et on peut s'adapter à l'esprit inférieur. OK, les esprits inférieurs après avoir été informés par l'enquêteur l'enquêteur a pris la porte pour baza bien organisé on a bi molili otunanga boso question ne bande baza bien organisé pour les kapatuna mwinda pour biso batuna mwinda au moins la peut vendre des boîtes c'est quand on m'a kuna ah papa sambula ngana na Suisse na ajo papa sambula mato ni la ibo on se comprend mais nous ça mais les impérialistes eux te bengi ba franc-maçon bazali na loge ils faisaient la charité saine bazana bolingo batonga na kate sous ba pesa ba signe na bango wana d'autres biso de tonga na papa donc aussi c'est ça donc bango ba ça bien organisé peut ba respecter ka ndenge soldat a respecter ka mokonzi na ye yango discipline neza kana armée pour ata yo zana on a 25 ans soko leki tata 60 ans na grade au PC mitindo a ko accepter asali nini akeko salela vous comprenez si comme monde ya ténèbres les sorciers bango basaka bien organisé peut basaka ini peut tant baso sali comme na bango wana donc basa déjà bien organisé yango so mona kene na mort kene batoni na kufuba kufina maboko bana yaba ndugi même criminel attaque yo abomi yo azali envoûté ensorcelé esprit wana ya bandoki oyo akoiko bomo pour kufaka bomba baka kufina ba bomi ko boma moye batambula ezate mon manière comment on dit alors les esprits inférieurs après avoir été informés par l'enquêteur les esprits inférieurs sera envoyés pour accomplir l'opération d'aller ôter la vie de l'homme, entre parenthèses tuer. Vous avez appelé tuer, tu seras tué. Pourquoi tu tournes ça au mabé? Ils ont proposé de tuer et puis m'a rappelé bien été. Tuer, nous tenons ça là, comme moi, mais ça va tuer, il va tuer. Est-ce que vous comprenez là? Donc, après avoir été informé par l'enquêteur que mouton na wuti kuna papa mwinga na ke kutu mutazomi na masanga torche nya ba na kiti tv zo kuma mawana azobalka balka na kiti des sabongo allez vous comprenez alors l'esprit inférieur sera envoyé ce qu'on va continuer pas dans l'esprit supérieur pour accomplir l'opération
d'aller ôter la vie de Papa Mwinga. Entre parenthèses, tuer. Vous comprenez? Très bien. Parfois, il réussit, parfois, il est poutrié par l'arme de Ngangabankulu, où il n'arrive pas à atteindre sa cible à cause de la pureté de la personne ciblée. Est-ce que vous comprenez aussi? Donc, biso protection na biso, parapluie na biso, ezali honnêteté. Yesute. Yoso le baba kaputato yo. Nena di honnêteté, yo ko bi yesute. Awo batondi kuna na hôpital ba mama ye mo na ba nini ba continuer so ba sa ko sa ba ya mboka ba so ko landa na lokola ba mbisi ba tsili bango mitam. Basana na yesute. Te oya lobaka bongo azali nanu aliéné. Hein? Na vraiment propre, tokobenga ye inconscient. Celui qui ne sera pas contre Clément des choses. Vous comprenez? Azanam est conscient. Donc, Azamuntu ayebi ko sosolanam likamuté pas bi ko comprendre te. Ce qui est souté. Mais tozala na Yesu na Congo oyo. Na monde entier, ko pays ni Congo eleki. Tozala na richesse ko le planète mobimba. O ba bidele baso ko envier baso benga paradis. Siko le yebisa na soki Yesu mais pour na Yesu de tozala na souffrance papa. On est en train de souffrir à cause de Jésus-Christ. Bazobika papa po komeli bango teza na est bato baza kokufa bazangi mama bazangi tata bazangi pana bazangi yaya bazangi responsable de famille bakufi pona ba guerre ye lokola kufi te bazo ba guerre bato bazo kufa te le est ndeza Congo te ozoma faut bazala bato moko baza ba censé to ba sisi yo ko mususu vous comprenez kala ba fa ye na Congo oh non 1 plus 4 mais toujours vivre kaka bamboka mususu ano toleki pouvoir eke boye aba marche mais nzamba zosunga kaka papa yozo ngo pesa na kanda na mituna pona kozongo sa mabe to kota na makamna biso ya monde ténèbres tika bato na lolenge na bango yo mtozo ngo donc yo ozamvude yeso bande obalande toujours continuer na papa Wasambulu. OK. Après avoir été informé par l'enquêteur, l'esprit inférieur sera envoyé pour accomplir l'opération d'aller ôter la vie de l'homme. Parfois il réussit, parfois il est poudrier par l'arme de Ngangabankulu. Donc Ngangabankulu wana est un protecteur spirituel de la famille. Tant que nous avons un protecteur spirituel de la famille. Ngai wasambo na koza bona chambre nkomsutu neve. Ba maman zolo bazalaki kola ngana fanya ngo so na bato ani banda kuna tititi. De komba 7h wana lokona buto ne sokoti na keko sokola na sina sai lo sambu neve na matina mbeto. Na mataka na mbeto boye no kakaka na po chambre ngezali sur côté bo. Chambre nga boye bo porte ya salle de bain bo. Mais toujours na kata chambre. Siko ya bimini na porte ya salle de bain. Nani wana bimini? Mama moko abimi atuti makolo. Achi que va protecter de la famille. Abizale kenge. Zale kenge makasi. Zale kenge. Wana bosu la face à face. Bato babundisa ka ba termine susu makasi. Ba changer lolenge. Zale kenge koza na distance surtout koza na kandaki. Oyoki ngai ngana bière to fia obi. Mbamuka se disparaître. Est-ce que vous comprenez? Bosco bon wana nakana yo ngara kesiko nakara tumususu. Que mutazame ayobinete ke ko auto bimele wana aza protecteur so abimia gali akimi te basala on a ba niveau spiritualité tant yo yebi to kozonga lo ba bazo biso na ndoto so il va protéger papa munga zala ko kena papa tseka ko yawana akoyelo poisson ke ba kolia na yete ko melanele osutu na pongi hein tant osutu na pongi papa tseka ba ye. Est-ce que vous comprenez? La descente à niveau spirituel, vous le savez, vous avez un autre type de vous comprenez? Vous comprenez ce qu'on nous a dit? C'est ça, c'est un niveau spirituel. Il y a tout ça léger, inférieur, supérieur, monde astral. Et ça, on a un niveau. Vous imaginez que papa,
mokolo mosusu nakie kosala losambo na kilongo. C'était vers 23h. 22h. Et on a kilongo nan tokangi te ya sekuna. Siko ta on a bimi na vai na veranda boye pona tokaki. Na vai na veranda sikoyo na su téléphone natali na bi 23h mona mata. Ta on a mati bebisina kende oyebisa bango ke okolala. Bazwe bisanga si place mutazo mona te. Kende bisa bango okolala nda to kolala. Okolala awa osala tozana message to kopesa o mesengelo osala. Na ye nanda na ebisi mama lozolo na memi petit moko memelanga oreye okende kotikela ngai bomozonga tokei baki ba petit bana ouais mais ba tokei kuna batikela oreye po soko ke losambo kotandelo kote il faut là soki ko pema il faut là na se ozumutu ocheka poreye moye mutu ko pema na pe akongite ezali kaka ya peut-être na mokongo pasi poza na ba prière na komi wana koti 0 na beli nzambe na biyo bengisinga awa mais oyo bengiselinga nga na yebi ya kote nde yango na ye mpona azwa makambo yango mais ntango oyo nazoyeba te nakobondela oyo na likambo nini nazozela message soki nazala ntango nyonso na losambo ndenge na kosala papa nazwi po ezalaka mpe na elanga nazwi drame moko na ntokotikaka na biro wana peut-être sotango na bato ye so elanga na finiki nazwi yango me nalali na nsima natie motu boye na finiki sikonoka kaka na kati ya kilongo babuti mpenza oyo kuta ezolela te sikoyo omoni babuti wana eza na semele elastomere po eza semele apui ezoka te me elastomere elaka Voici notre dimension du Congolais, voici votre agence avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage date,